moko ya mama oya za mama ya bwania akoza mama oya jaki rumbate mama oyo teke o mama soki ya ndenge nini faza ya mama oyo apesaka makanisi ya bien mama oyo alobaka makambo ya bien mama oyo kaka comportement na ye ezala ya bien eza mama ya liputa te toye na liputa oye na bar tosepela tobina te eza mama oyo abongalisaka bizaleli na ye mama oyo achangeaka bizaleli ya kopesa bizaleli ya malamu na baninga ya koteya malamu bosanchaine lelo po ete ngai te filme te yango na chaine oyo mokolo na yebi kopone te bako bisile babonsoir na ye eza mpona biso bamuna na biso bamama baki bomona biso bauniforme bozoseke mapenza po bamama kongo donc mokolo lelo eza sengami mpona biso ya mama ala sepele na journée ngo mwa ete Non. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne. Il y a Bisso Podcast au Bolinga Original Mengi, Original P. Alela Bino, il y a trop. Oui, c'est bien moi, votre humble présentatrice, Prudence Ngimbi. La petite zébé à la taille acceptable, autre m'a dit, original, maman Nangaye. Babi Lelo Penza, pour tous les hommes, ma belle Zotikala. Ouais, il y a Bisso Podcast et qui si bon, ma belle à Chango, na commune Yanjili, toi, na Sainte-Thérèse, na Sainte-Thérèse. Et le côté qui tient à Mabélé à Chango, et ça que le journée internationale de la femme. Quand on a déjà, malgré pantalon, mais il est toujours en panne. Quand donc il y a ce podcast et c'est pas là qui a fêté na bana ya mutualité Congo ya Totila. Où ils ont fondé et pas il y a Jira Moliba et puis il y a fondé Zazem. Kimbango Shaolek, je vous salue à passant, mais fondé dans les labinoga. Donc, lelo, et le 8 mars, bate belé, bah, mon akan dirait, journal lelo, et ça, journée à porte-panne. Ok, journal lelo, et ça, la caille à porte-panne, si tu habites au bimisa micro, na biso na balabala, tout ça, la caille, moi, baladère, au moins, on a sa raison, dans l'engin, oh, journée, le 8 mars, c'est la journée, boy, journée, le 8 mars, c'est la journée, boy, batming, baye, bangote. Et ça, la caca, journée à reporter, bah, pante. Mais cette journée au mois si azozonga katinaye azo revendiquer égalité ya sexe. Donc c'est-à-dire mobile ya tangaka ngape na tangaki mobile azu musala ngape nazana droit ya osala ngape nazana droit ici comme mobile otapa ngape na tapa. Mais ça na base belé to suite remarqué déjà bazo confondre égalité ya sexe na devoir ya moisi. Donc c'est-à-dire tant mobile ke musala le quoi yepa ke musala ala linga zo sko place ne alongola azo place mobala longola yemoko amitié na place wana mais toza pena basé na wana te lelo pena to pena ko fêter ya biso podcast et kitine mabela tchang pona ko fêter et longona bana ya Congo de Totila but ya pena bate belé ba ko akaka Congo de Totila mais ba comprendre te Congo de Totila ngo eza nini donc Congo de Totila eza lisanga ya solidarité au batu ba yebi ko se respectané. Voilà, donc ils ont l'Isanga Moko, ils ont créé depuis 1986. Donc ils bandit les lotés. Binomoka bo betelang bo betelanga na commentaire bo me kam ki rosa ba mathématicien na za mingi na posa na bino bo me conseil langa de 86 til auto na 2025 bo telanga na commentaire bo bisanga Congo de Totila ils ont ressuscité déjà na combien d'années. Voilà donc ils ont créé et pas y a fondé Jiramoli ba que je les salue à passant et puis fondé na biso Zazem Kimbangu Shaolin na salué na bisi qu'est-ce que Azali papa ya banebele papa social motomoko voilà Congo de Totila les mutualité moko sokoza motema monene te ko yate po kokate donc ça lisanga moko ya bato bana grand cœur bato ba bi ko supporter bato ba bi ko respecter bato et puis Congo de Totila tant et bandaki na 86 tant et comment qui na 87 ba qui ko créer orchestre moko na kombo ya Viva de Totila. Voilà, donc il a fondé l'orchestre de Viva de Totila. Il a fait un concert na Simba Fisawa
ba n'importe quoi na mené ba bekaki voilà donc eza pena mutualité moko ebi ko sunga batu et d'abord fele ba maman veuve en tout cas Congo Tochila esunga bango etikara bango te voilà donc eza lisanga moko pena ya batu ya mitema malamu ya quelqu'un de bon cœur yango lelo le ko eza journée eza mois de la femme to banako depuis les premiers lelo eza ou le 8 auto fetaka international de la femme donc c'est-à-dire journée internationale de la femme yango fondé na biso mibale babaki il faut to fetango na ba siège na biso ezali Congo Tochila eza international toza na 3 siège eza na Paris siège eza awa na Kinshasa bisika na telemi oyo eza siège na biso et pa ba ya monte na Kamina na quartier 7 ya monte aza mutu na biso na comité directeur ya Elkin awa et puis paix à son âme en tout cas na sepeli kotika la ta 2 secondes silence pour na mémoire na ye malili na benga ke ya lili en tout cas na sepeli kotika la ata 5 secondes silence pour na kanisa liwa ya mama Lili paix à son âme. Merci beaucoup na leki en tout cas ceux qui ba oui ba yo kaka na souhaito ya Lili paix à son âme. Baya Nicole Tote ko perdre ba maman na Shabazaki basi kati na biso basi en tout cas ba bonne fête na bango sika bazali et paix à leurs âmes voilà to leki donc Congo Tochila eza mutualité vraiment ya kitoko makasi et kangela pe mutu portité bamsu ba mona akandire sa pona bana njili mais ezaka pona bana njili te mutualité ya Congo Tochila eza international pona bana nyonso ya mokili mobimba RDC partout dans le monde poni rasté et puis eza ko fongo la porte nango quand on a le siège à Paris siège il y a Elkin awa et puis siège sous troisième siège eza na Luanda ba numéro déjà eza wana na bande de filature je crois wana ce qu'on a posé au s'adhérer na Congo Tochila en tout cas benga ba numéro wana o eza affiché na télévision au kozwa et yano pona o s'adhérer na kati ya groupe ya Congo Tochila les journée na biso ba maman yango na bokaya et qui sur le terrain to fêter elongo na mutualité ya Congo Tochila alors on a profité ko souhaiter ba bonne fête na ba maman nyose mokelo mobimba o bazwami na Congo Tochila et na robima na libanda kuna et to so la pena bandeko bana Congo ba mekopesa ba vina bango par rapport ya journée ya lelo na saluer ba stand la linga ming le trio na musika je vous love ya des gars mama lo to koti déjà place ma solo zali quand il s'est que pour tous les hommes matama les autres tikala donc c'est à dire to za déjà na ndroit o sengeli poto fete to lia to mena to bina na bokasita ya biso podcast et le ngona pa na Congo ba mama ya Congo ba papa ya Congo be batiki biso te to mona 40 yeyo 37 ans mais ngana batila 3 ans donc akoma 40 ans ndanga zana osanga liloba te po yepenza suka na parolier donc non tika malo pona ye bonsoir papa bonsoir maman nanga et ça a bien eu mon on s'est présenté na batu nyonso bazona ndapso partout dans le monde comme on a dit aux anani ya Congo Tochila et puis lelo journal lelo pona yo et le blondeni le salon deni bon napesi yo na remercie tout d'abord baza moko ya bana Congo Tochila ya fondé Zazem ya Jira Moliba aezanga 37 ans na Bichingobila oa yebi kinomere les pères et les mères moi na njili moi botami na njili akoli na njili na quartier 3 à Lulanga numéro 56 des pères et des mères njilois de naissance donc naza moko ya Congo Tochila international lelo ezali journée ya ba mama ya ngwa to sanga na ba mama na biso ya Congo Tochila wa toza na Sainte Thérèse na 2 saisons na ba mama tout bozomona bango yo ba mama ya Congo Tochila ndenge Congo Tochila eza toujours bomoko ya fondé Zazem Jira Moliba donc ndenge ezalaka kaka tokutana ba mama kolia kobela tosepela na ba mama ensemble vraiment on a 40 ans azara 37 ans mais on a battu les 3 ans à comment 40 na bien 40 ans pour bado leki belé bolama leki te mebe na Paris c'est les 3 ans so ba serani sur na bâti les 5 comme na 45 ans kuna ku bagangi 50 ans déjà dans babi ambiance à gogo donc baya Congo te barata baya Congo te barata grandement ouverte
donc Congo Totila et fongoli porte et ça répond à bana njilité ndé la c'est bino annonce dans la ki mukili mobimba oh ozara en Océanie oh ozara soki wapi na Asie na Amérique na Afrique na Europe Congo Totila la porte est grandement ouverte. Ba numéro wana je l'ai déjà na bombe de filature donc ceux qui wana pas ça qu'on s'adorer au bengi ba numéro wana au région na biso parce que nene FC bino que Congo Totila et ça li sanga moko il y a solidarité donc to respecte na kandenge ça bongo to lingana ka et ça mutualité ya bolingo mibeko misala donc awa bolingo ndebo mibeko mibeko voilà donc éviter ba maman on me tolo maman muke par rapport à Tina Mukolo na bango malobeka maman Caro on se présenter au lobby comme bonayo et puis au lobby au bout moi belle pour la lelo. Oui, bonsoir Congo Totila zeme et moi Mundeba biso ba maman Congo Totila biso oyo tozosa la kichase za la Congo Totila la Congo Totila international qui mobimba atoza la plateau bateke yaka Congo Totila eloko esungaka esalisaka epikisaka ezangisa mama nzala tolonga de lanzaka la Congo Totila la mama Congo Totila ozomwa ate toza la Congo Totila très bien mais c'est bon kotanga i mama Caro me la kutima nzinga la kota Congo Totila na sepela na longa nzala na longa maladi na longa pauvreté Congo Totila touro na touro. Voilà Kandé FC Kibino, très cher internaute de la chaîne Yabiso Podcast, autour de Yabiso Mukilimo Bimba. Et si quand ils ont mis bino donc on continue, toujours dans l'ambiance à gogo, dans l'ambiance à ma casse aux oleka, na Congo de Totila. Na zapenga monter na pousse ni pena entendant, to me gape ko yoka e api mo gape sa combo na e, ape sa rôle na e o ya jouer na Congo de Totila. Et puis ape sa moi mon commentaire par rapport à la journée il y a lelo. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa on s'est présenté, on peut si combo na yo et puis au lobby la journée à lelo zo mon réseau les kandenge ni. Bon, journal lelo na personnel. Au bandit là qu'on s'est présenté. Oui, na personnel bonsoir na njili nyoso bazali awa. Bonsoir na bino lisusu encore soir. Donc tozali awa la journée ba maman mais tout ça sous un groupe na biso ya Congo Totila o ya président Zazem na président Chira Molibo toza toujours nga naza intendant ngande bonazo tia batuno sur na place nazo tu to fanda boye zande yo bon yenge to fanda boye eza ndule mtozo beta to fandi siko na compte ya groupe ya président Zazem na Chira Molibo. Ok, vite, moi lilo ba pour la chaîne Oyo, il y a biso podcast et on visiter biso awa na Congo Totila. Ni na ngoko ba pour la chaîne Oyo. Bon, Morgana na moni ba image na ngote mais na moni déjà que o miye moko plus de ça wana do na yebike donc il est bien. Ko lo parce qu'on ni pour la chaîne. Bon, donc là on le bezate mais na yebika donc yo lingite ba s'abonner na moni. Non, baba basa pour ça. Oui, mais quand tu as 6 chaîne na nga ya pour elle lingite ba s'abonner. Abi mingi on le bezate. D'abord tinne ba s'abonner. Batubaya toujours ko ça donner na ati ya chaîne Oyo maman puis à la musala na ye quoi. D'abord liker ba partager surtout ba bossanate ba commenter. Tu as pu na poser ba commentaire na bino surtout na boti la personne na commentaire moi ba remarque plutôt donc et ça ira bien pour la évolution musala. Merci beaucoup, on continue. Maman na lela ya trop yeyo. Donc on s'est présenté et puis on a rôle nini et puis on s'est moi commenté pour le journal lelo. Bonsoir maman. Bonsoir. On s'est présenté et puis moi vite au petit moi vina yo pour mkola lelo. Kombo na ngai maman bienvenue makela. Lelo eza penza fête na biso, fête ya ba maman. Toza pena ko célébrer fête na biso ya ba maman na Congo Totila ya Chira Moliba et fondé Zazem. En tout cas, toza esengo makasi naza na plaisir à trop ya ko sangana lisusu na mokolo lelo ne to sangani na le 8 mars ne ka to mesala mo mesala ngo esanga pene esengo makasi. Merci beaucoup maman bienvenue. Mon mutu de kati mon mutu de kati te. N'habite journal lelo il y a le 8 mars.
Pour yo journal le 8 mars, nandenge na yo. Et le belaro nini? Pour yo eza nini? Bon, journée lelo eza journée moko ya mama oyo aza mama ya Bwania. Akoza mama oyo ya Jackie Rumbate. Mama oyo teke o mama soki ya ndenge nini? Faza ya mama. Mama oyo apesaka makanisi ya bien, mama oyo alobaka makambo bien, mama oyo kaka comportement na ye ezala ya bien. Eza mama ya liputa te, ke oyo na liputa oyo na bar, to sepela to bina te. Eza mama oyo abonganisaka bizaleli na ye. Mama oyo achangeaka bizaleli, ya kopesa bizaleli ya malamu na baninga, ya kote ya malamu, koto ozala bien. Eza bongo. Ok, merci beaucoup maman, bienvenue. L'ambiance continue déjà. Dans ce moment, on a vu maman Missou Bangwana, donc maman Bazaliawa. L'ambiance continue. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman Kombonali. Maman Mejengombe. Maman Mejengombe, mon moutou de 4, il y a des dégâts. Maman Mejengombe, le 8 mars, maman Congolais, tu es Basangani vraiment. Le coup la moto, moi pour célébrer en haut, toujours lié, toujours mena, toujours sepela, toujours bina. Mais quand on ça, mon commentaire, journal ngoya lelo, ezolo belayo nini. Journal ngoya lelo, ezolo belanga. Na kopesa na bonsoir et pas fondé Zazem, un gros bisou na e, pe Jim Moliba, en tout cas ba gros bisou na bango na poko lelo. Nde yango sali ke Congo de Totile et Maboinde, maman to lati uniforme. En tout cas, maman journaliste principal. Et c'est ma casse qui est à Congo de Totile, aux hommes d'Akufa. Pour Congo de Totile, les hommes manquent toujours. Donc, ce que ça, on a battu la Congo de Totile au Yate. La monnaie là, et là, on s'allie sous surprise. Il y a pas filmé biso. En tout cas, on va pas pambola matsamsana yo. Et puis pour la chaîne, il va pour la chaîne la biso le bini. En tout cas, chaîne que liboso. Pour ça chaîne, les gens ont été filmés. Il y a une chaîne où on a été connecté mais. Bonsoir, ciao. Merci, l'ambiance continue. L'ambiance continue vraiment. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman Kombonani. Maman Francine. Maman Francine, il y a un moutou de 4 donc il y a donc il est besoin tout en uniforme à Congo de Totila. Il y a habité Mukola Lelo, maman Congo, et le belo nini. Ah, Mukola Lelo, c'est pas dans ma carte en tout cas. Et ça pour la maman. Quand tu vois un uniforme, c'est que ma belle pour ma maman Congo, donc Mukola Lelo, c'est un ami pour la biso maman. Alors c'est pas la journée où moi été. Maintenant qu'on a mis pour la chaîne et au film, ni la moi pour la chaîne. Là, on a pour la chaîne et au film, on va la chaîne, on va taxer la baronne sous. Donc on va soutenir ma carte sous le cas. Ok, merci beaucoup. L'ambiance continue quand nous sommes là. Toujours comme maman, donc baza ebele. Maman va koloba, donc il va yoka bango. Et puis ambiance est là toujours à gogo. Babi lelo tokoyoka te makasi. Donc maman baza par-ci par-là. Donc pour na bango nega bozo mona bonsoir maman. Bonsoir. Maman Kombonani. Maman Solange Kabianga. Maman Solange n'habite. Tout ça tout en uniforme. Mais journée où elle est là, et ça nous n'y fait le belo nini. Journée elle est là, biso ma maman. Et là c'est comme qu'on a biso, on a une uniforme pour bon, tout ça mutualité. Congo de Totile international, il y a fondé Zazem et Jira Moliba. Tout ça Bomboko, tout ça Boyokani. Là papa basali biso badan. En tout cas on a sepeli. Ça bébé da pambola. Et pas une autre bambo bimi en tout cas Nzambe acha loboko. En tout cas fondé Zazem et Jira Moliba Nzambe apambola bila me mabino likolo. Po eloko ekende na kombo na Yesu. Amen. Tout le monde a son bagage bolingo. Tout le monde a son bagage bolingo. Combo ya bomako. Sans ne bandeli que Congo de Totila. Et la solidarité. Donc à soza utamote ma munene te ko yate. Bat bakota basara batamitema minene. O ba ebi ko se supportane ko limisana bolingo quand ne vi bolingo mibeko.
Misala, bonsoir maman. Bonsoir. Maman comment nani? Maman Edoxy Kanza. Maman Edoxy Kanza, mère double, on a bâti c'est Mère double. Mère double, donc mère double. Maman va pas ça. Ok, mais comme tu sais la réaction par rapport à journal Lelo, et le Belo Minu. Journal Lelo, dans les stengo, peut-être journal ba maman. Ba papa, bo piem se stengo, ma casse, bo biso na tota dans les stengo. Eux ça journal la biso, bo se biso ba maman. Ata biso basi nda ote ba makangu. Bo se pesa biso, zaka journal la biso. Ata ba makangu. Tu nyoso to zaka elongo mo ba maman. Bo to bo yango, to zaka ba maman. Photos à stengo mingi. Merci na ceux qui ont la lobana. Pour le banini pour la chaîne et au film bino. Oh bien sûr le bilingue ba jolité qui te repenne. Chaîne ya biso podcast. Ah na sengi merci ni na chaîne o ya podcast. Merci papa ndé boyo ko filmer biso. Donc on a pris la minute ya ba télévision. Na na minga on loba minute be na peso ka merci. Nzambe abakisa. Nzambe penza akokisa lisusu. Donc le banisu pour la fonder ni balé. Oh ba zora initiative ya fond la groupe oh pour que to sangana. Merci na ba fonder. Merci na ba Bonsoir maman. Bonsoir. Maman kombo nani? Kombo nanga Mami Ngimbi. Maman Mami Ngimbi. Maman Ngimbi to moni yo. Ah wana kati ya espace oh. Yo posaka na uniforme bana Kongo balati. Tobi que poser déjà mon accord on pose déjà en uniforme. Alors mais quand on fait biso journal lelo o mona ngo le kandenge ni. Journal lelo zo le kakitoko eza pona ba maman. Ndenge baloba une femme sage bâtit sa maison. Donc biso passe mayele to tonga mboka. Batiaki un homme te me bâti femme. Bayebi pourquoi batiaki femme. Donc oh ya lelo eza journée na biso to sepela. To sepela. Telongwa na boumbu. Voilà donc c'est comme ça. Et c'est pourquoi tu as vu ma mine ma bon côté. Yangwana, yangwana ni tête de c'est fête na biso ba maman pour la Congo de Totila au Congo de Totila organisaki voilà ce qu'on a financé d'idée 00 bambuma donc
ye moko kopesela na idéologie yango kaka ndenge ezalaka. Bonsoir. En tout cas, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Je suis financier à Comodato Tupalisal ici. Il a fondé Zazam Echir à Moliba. Donc voilà. Ma journée pour rater maman. Parce qu'il y a une journée moko historique quoi. Continuer il y a journée internationale de la femme donc la fête n'a pas organisé il y a maman il y a Congo de Toti là to ba papa pe ba ozala bino mo ne papa ba ya moko le lepe to sala mo konzi o pene nanga mo konzi nanga do yemo ko apesa kombo na e pe apesa avina e pour mo kola lelo. Bonsoir. En tout cas bonsoir madame la précieuse journaliste internationale. Voilà. C'est la prudence, vous avez prudence pour aller pour Talakaka. En tout cas, merci beaucoup de la parole. Je m'appelle Didier 6001 Bambouma. Nous allons financer la mutualité Comodato internationale de celle-ci. Il y a fondé ça, mais j'ai à Moliba. Vous savez, ce qui doit aller, ils ont la capacité à fonctionnement international et de vendre. Parce que le lieu est la journée à ma maman. Omoni ba mama baza bato ya ko négliger parce que ba mama ba botaka biso ba mama ba bokola biso en tout cas maman basala ka neso pona biso là ko les journée internationale pour la bango en tout cas to ko négliger na ba journée boye il faut penato ça là vraiment en forme ma casse pour la soutenir ba mama parce que ali ba journée moko ba date historique en tout cas ils allaient international na yangwana to saliawa. Tout à Kimbundi, ils ont accompagné par système, il y a coulé d'Imbabe, jamais qui est normal. En tout cas, qui te rappelle. Malheureusement, je vais repasser message est à mon poussé en tout cas. Et que RDC tous agressé na niveau est. Bazo attaquer biso makasi, bazo munisa biso mais totikali pas informel. En tout cas, mes sincères condoléances na partie est bandeko na biso bazala Goma Kivu partout na est wana Comodato la tiki bangote Comodato la za ko compenser na douleur nyonso ko bazali na yango biso na Kisasa. En tout cas boyebika ndenge sala ka donc on est en famille, on est en quoi en tout cas on est ensemble quoi donc ya souci ya moi donc Comodato international ezaka rapport na ba mismate pour na ba international ba journée té ils ont beaucoup plus qu'on a soutien. En tout cas, vous avez un problème. Il y a santé, il y a famille, il y a nini. Vous considérez biso. Donc, vous avez un poids social pour que tout comprendre. Il y a un mois financièrement et vous savez biso bien. On est allé il y a Comodato là. Ils ont beaucoup plus de remède quoi. Dans Yangolande. Merci beaucoup 001 Bambouma. Mon continent donc na sepeli bisika na sibo vandi ba Hollanda édition o bobete no maboko parce que réflexion bo non ba mingi te e bele on sto lobisa muta beti li sola Goma zate mais mo continent aye a lobi moi mukie na tina bande ko na biso ba kufa kuna na Goma voilà ba journée boye ata to lia to mela mais photo banza pe na bande ko na biso wana o ba otika milimo o ba milimo zo kende donc et ça vraiment il aura pas si ils ont tout ça et ça la bien de quoi attends obina mais côté na biso msusu bazolela voilà donc to collection ka bongote voilà donc ndeka na ebisa bino ke Comodato là et ça mutualité moko ya solidarité ya respecter to se respecter naka to zarabo moko to sunganaka na tango osui pasi mutualité tikara mutu te
Voilà, je crois que yango ka boko ne koyoka bolingo mibeko misala. Voilà, mingi on le besoin de commentaires coûte ça te pour azaki vraiment clair na maloba na ye. Intendant Willy paye malgré tout ça le bail dato le bise souté à tel mi wala le roi intendant Hollanda partout de changer te quoi. Na ebite mo continent ko le bandini na fondé Zazem na Jira Moliba o bazoki initiative parce que c'est au sangani lelo et ça pona bango. Na ebite ni nango ko le ba pona bango. En tout cas ko le ba na parti à Jira Moliba. Et puis fondé ça c'est Shaolé Kimbangu parce que la benga ke bongo Shaolé Kimbangu ko ya zali pena mwana ya batata. En tout cas félicitations na initiative oyo. Tozola ndaka lokolo ya bakolo parce que bango baza bakolo na biso bango baza ba grand. Lokola bango baza na solidarité. Bango baza pena na ndenge ya alignement ndenge mokili ezalaka. En tout cas na tomeli bango ba fleur et pa bazali babunda na yebi ke pas ezali financièrement baza na difficulté mais en tout cas ba continuer ko bunda. Encore je profite encore, je fais appel à tout le monde entier parce que comme on a tout là eza extraté, on a tout international et pas une nyonso ba komona vidéo oyo et pas une autre pas l'émission oyo il y a prudence madame la précieuse en tout cas bon s'adhérer au Betika na YouTube Congo d'Antoti l'international il a fondé Zazem et Jira Moliba pour se connecter pour que tous à la paix à masse tous à rebeller tous soutenir parce que balobaka biso ba congolais on s'appelle que sokolaka li sauter pour s'adhérer to kota pene belé tout ça belé pour que tout ça la merveille na bande ko na biso nyonso en tout cas mbote na batu nyonso ya Congo d'Antoti international mbote ya batu nyonso ya Congo d'Antoti ici national. Merci beaucoup. Moi, il va pour la chaîne Oyo, chaîne au podcast et pour soutenir Bino na image. Donc on va pour la chaîne. En tout cas, merci beaucoup la chaîne. Podcast. En tout cas, ma merveille on va le loter. Na édition ya 2024, bango bazale peka présent en tout cas. Soutenir bango makasi soutenir d'abord madame présidente Aliawa, yemoko Aliawa. Donc s'abonner massivement à la chaîne pour que la chaîne ait liboso parce que sans abonner, moi 1% 0,1 et ça la bien quoi. Donc nous avons besoin de nyonso bandeko na tout cas na sikate na s'abonner encore de plus na chaîne podcast. Merci beaucoup mon continent. Merci beaucoup mon continent. Comment on peut madame Mogo ya Mbiji Babi Taylor Van Damme moi ça Mbiji donc yeyo yemoko appelle ça comme on a un mais maintenant ça va donner partout dans le monde bah après n'importe quoi yo comme on a bonsoir maman comme on a comment on a madame Lilingoyi tout le monde fait tout en uniforme na habité rôle na Congo d'Antoti là et puis mais quand ça mon commentaire muke par rapport à journal et l'onde to sanganya wa et salon ndengeni bon na Congo d'Antoti là dans la poste maman sociale amonda qui par organisation nyonso ya makambo ya ba cérémonie nyonso le kanako bon pour la journal lelo salaka ka biso le jour ya maman le 8 mars bobika ndenge zalakati donc mukona biso to vanda to meli to lié na de la biso prudence ndenge azana biso ensemble donc c'est bien ngalo ba mingi te na sukisi bongo oh maman biso mili ata mama Congo d'Antoti ya sika oyo apesi biso don ya biloko nyonso tolambeli banzungu basali tolie la maman Mili bonsoir maman Mili bonsoir maman Mili nga bani la osenga déjà merci et tant que membre la misenga déjà merci na don oyo sali et pas na biso ba na Congo ba Congo man yo déjà tout en uniforme donc neti nga la mta liboto na bani la ko yamba yo soyez la bienvenue na kat osali erreur te pour nous s'adhérer na groupe comme ça Congo d'Antoti là osali erreur te moi je crois et puis on dit on n'a jamais décidé na kata Congo d'Antoti là moi liloba moko maman pona bolingo ozomona parce que groupe na biso ça groupe bolingo mibe comme ça là hein pas quelqu'un de batamute ba monene voilà na peut-être nango ko loba merci pour la parole. Kana yoka déjà groupe kala ekenda sango en tout cas nazalaki vraiment na posa pe na kota
Alors nasepelaka nango déjà banda kala mpo nayokaka déjà makambo ya malamu ezalaka awa yango na lelo naye vraiment kokota yango vraiment. Alors nasepeli na manifestation oyo ndenge bandi bamouvement nyonso nasepeli nango makasi yango napesi bino merci. Merci beaucoup maman Mili alobi azara na posa akota yango banda kala donc lelo mpena akoti makoti pamba te akoti avec force bino bomona déjà tie badon na ye ya biloko nyonso basaleli awa ndamba pambolo mama nanga toze longo on est ensemble Congolais toti les a refont la porte est grandement ouverte bokoto ba numéro yango nezo légaliser na télévision toi na 3 sièges toi na Luanda toi na Kinshasa toi na Europe voilà donc bo benga bokoto bozala jamais déçu ba ya Congo te barata. Merci beaucoup on attention na biso la carte soki bomoni tokoti awa soki tofandi awa grâce ya mama na biso ye moko apesa kombonga nayebi mais bato bazolanda biso mpe partout dans le monde bayeba ye. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Maman kombo nani? Maman Marguerite. Maman Marguerite mpe asadere na biso na Congo de Totila. Non, ça fait longtemps qu'elle a sali membre à Totila. Wow, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Maman Marguerite, Maman Marguerite aza mutu asikate. Donc il serait nga penza ngane na kimaka. Pongai na mona Maman Marguerite. Mais lelo pa na mona tout en uniforme. Ça fait différent. Alors on a habité Maman Marguerite. Nous sommes mona journée désolé que. Maman mutayambi biso awa dans ce de fandi boye. Et ça grâce à Maman Marguerite. Ndenge journée ezolekela elobeloni. Bon, d'abord na sepeli, d'abord ngai moko d'abord na sali mutu amibeko. Na lingaka journal lelo parce que bala moki elakisa mwasi que mwasi peut azali capable de faire quelque chose. Elle ne peut pas être là seulement pour faire les enfants. Elle aussi peut amener quelque chose dans la société. Vraiment, je suis contente. Moi, j'aime beaucoup le 8 mars. Balakisa mwasi, elle aussi doit amener quelque chose dans la nation. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. Donc, maman Makelele, oh, merci beaucoup. En tout cas, maman Marguerite a son papa qui toque au makasi. Il y a un bengel de ce alors, maman Marguerite, n'a évité. Bon, ndenge ba fondé ba sangisa groupe oyo. Fondé Frazem, na fondé biso Chira Moliba. Bazoki likanisia ko sangisa biso, ndeto sangana lelo. Ba wana bazoki initiative ya sala groupe oyo. Na évité ni yango ko bana bato wana mibale. Non, na sengi bango d'abord, coup de chapeau na bango. Vraiment, zamba batela bango. Parce que eloko eleki famille elolenge ya monene boye eza te vraiment Congo Totila eza famille monene makasi ya lisalisi. Ce n'est pas donné à tout le monde kosalisana, mais merci beaucoup na initiative na bango. Merci beaucoup. Alors moi liloba mukie mpona chaîne oyo filme bino moi liloba mukie. En tout cas na sepeli ngai komona Maman Marguerite ex des saisons coup de chapeau na chaîne. Des histoires pareilles. Félicitations à podcast. Merci. Merci beaucoup, merci maman. Merci beaucoup. Ambiance de continuer. Quand on est besoin de ma maman, ambiance à gogo, ambiance maman. biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga mabalongi yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo eleki yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful kolobi eza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepo nga nazwa bomo ya sekwelekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga matoye yoki miso emoni minga kolobe eza te motema eza temoi misala emonani minga kolobe eza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobe eza te ya kolobe eza te minga kolobe eza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepo nga nazwa bomo ya sekwelekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende voilà donc kaka na idéologie tosala yango tozochite déjà tokomoki echite déjà tokomi na suka en tout cas ambiance eza agogo baya kongo te barata na idéologie oyo ya mois de la femme ya biso bamama donc voilà tokoki echite déjà naza vraiment na madame 00 bambuma mokonzi na nga donc madame ne yeyo bao bayebi ete yeyo voilà ye moko bapesa kombo na ye na bana kongo de totila ye aza membre te mais loko aza madame ya mokonzi na biso nde tosepelaki mpe tozala na ye longo bomonana ti teni apesa vi na ye par rapport a mosala oyo mobali na ye aosala na kongo de totila amoni yango ndenge nini en tout cas
cas na journal lelo na presse yango nazalaki invité nayaki en tout cas na presse yango en tout cas et l'équipe vraiment meilleure et l'équipe vraiment kitoko nasepeli à manger ezalaki et à boire aussi en tout cas et l'équipe vraiment bien et en plus tombé na jour ya biso ya bamaman jour oyo bapesi biso mwa opportunité ya jour ya chance na le 8 mars donc esengaka topalpa yango parce que eza mwa moko bapesi yango biso donc esengaka topalpa yango donc tosepela nango parce que eza na ne mobimba bapesi biso kaka mwa moko en tout cas nasepeli nazalaki invité en tout cas eleki bien tolie bien tosepela bien namoni concert opesi oleka en tout cas vraiment kitoko nasepeli merci beaucoup. Ok, merci beaucoup conseil nyoko opesa na biso bamama etant que mama na biso moi c'est mon continent donc aza mama nanga conseil nyoko opesa na biso basi ya monde ou soit bamama ya Congo. En tout cas nakopesa conseil na basi nyonso donc bamama en tout cas mwasi po azala nanu mayele aza na bagage oyo eza etonda en tout cas parce que mwasi soki aza na bagage akosunga peuple akosunga ma nation parce que mama jouaka rôle na étude emo ya bana ntongo papa déplaçaka aza kojoue en plus mama soki ayebi koloba tozomona badepute biso bamama bazobima bazojoue barôle en tout cas mama azalaka na barôle na ye ebele malgré babombaki yango mais ntango bapesi biso opportunité wana toza vraimen na makasi ebele ya kojoue rôle wana en tout cas tobakisa lisusu mayele mpona kobongisa nation na biso génération na biso bamama en tout cas ya mokili engeni alobaka yango wana. Merci beaucoup moi liloba mpona chaîne oyo filme biso moi liloba en tout cas napesi merci na chaîne na biso oyo esungi biso na journal lelo en tout cas tosepeli nango précisement en tout cas napesi na mama journaliste nanga de cœur en tout cas nasepeli na ye non en plus journal oyo eleki kitoko en tout cas nasepeli na journal lelo atro eleki vraiment kitoko napesi bino bagros bisou merci beaucoup quand nde nalobaki tochite déjà donc tozwa su mwa fille ya 2-3 maman et puis tochite na biso merci beaucoup maman ça nous doit faire droit au cœur voilà merci beaucoup et ça va on continue namoni mpe su mama na biso mosusu awa ameka moki kopesa ngo bavi na ye par rapport ya journal ngo ndenge ezoleka soit nde tochite déjà bonsoir maman. Bonsoir. Maman kombo nani? Kombo nanga Bernadette Ntumpa. En tout cas na journal lelo na sepeli pena makasi. Au journée de la femme. Eza que la femme pour la liputa. Eza la femme pour la bizaleli. Bana nyonso ba changer bizali na bango. Eza que ozala ndako libala ozo respecter mobalité. Ozo respecter mobalité. Wana penza na kosepela te etake nga mama natelemi na bana nanga nyonso basi atuka conseil eza moko soko oza na ndako ya libala atuka eloko ya liboso po respecte mobali na yo mpo ndenge eza boye biso bamama oyo eza mwana biso eza te ke mwana moko ya mwasi aza impoli arespecta mobali te wana etake nga mama na kosepela te mpo ndenge naza boye napesaka bango conseil conseil makasi surtout ye oyo atelemi awo nayebi ye bien respect eza kati na ye aza mwana moko antuka aza na lobi te awumela topesi ye conseil te ayebi savoir vivre na libala ayebi mobali aza nani mama aza nani papa aza nani antuka nasepelaka nde makasi donc natie parmi ya bajene oyo barespectaka mibali eza ye ayebi mpenza yango wana tosangani nayebi kati esika oyo mpo na journal lelo lisusu awumela akontinue na bizali wana ya malamu azala nango nasepeli makasi aza mwana moko
nakomparake na mutu te po ayebi nyonso, ayebi kofanda na mobali, ayebi kofanda na bandeko, ayebi kofanda na fami mobimba. Donc ndenge aza boye, en tout cas ya kobasile mosusu eza te, ya kobasile eza te. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Moi liloba mpo na chaîne oyo kofilme bino, moi liloba En tout cas chaîne sepeli makasi, chaîne moko kitoko, ezala mbala liboso te, ezala mpe mbala suka te. Nayebi akoya lisusu chaîne moko kitoko, nasepeli yango makasi, respect na chaîne. Merci. Merci. Donc, maman, merci beaucoup plus conseil. Je crois que nous aussi Colanda. Maman, on a trop. Dans les là, il y a des gars, il y a des témoignages déjà. Donc, mignon le besate, monsieur mon amatoi et yoka. On continue. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo, oyo eza biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli. Merci na balandi nyonso okozwaki libaku malamu ya kotika bamusala pendant sala ya kovanda devant poste télévision na bino mpona kolanda édition mokola lelo. Je crois que vous êtes satisfait bomoni comment mama Congo bafetaka alors mingi oloba eza te édition na biso ekomi nango na suka. En tout cas napesi bamerci na bato nyonso bazwaki libaku malamu. Merci beaucoup na babasi na nga le trio, merci beaucoup na fondaise Azem, merci beaucoup na fondaise Jira Moliba, merci beaucoup na papa et maman nyonso mokili mobima, ma maman ya Congo, ma papa ya Congo. Merci beaucoup na bato nyonso oyo bakotaki liboko na poche na bango mpona kosoutenir mokola lelo. En tout cas un grand merci. Wana tokoma osilisa na biso wana ezalaki ambiance ya gogo, ambiance ya suka kande bozomona bamama Kongo ndenge basepelaka na osepela bango nesi bate maboko likolo bakongo te barata ambiance ya boye nulle part ailleurs kaka na Congo dia totila baya Congo te barata baya te barata bayo wana tokuta na édition ezali koya wana ambiance suka wana ndaminakinga mpona kolata atuna tena nyasalanga badina Kongo dia totila eyitaka mabe eyindi wana mama Kongo dia totila bayaka mabe Banjilwa, wana nde basaper anjile. Mon vieux Bobo, les grands sapeurs. Wana nde ambiance ya gogo, ya ba mama ya Kongo da totila. Susu,
forever grateful, I'm counting my blessing. But when you are big, cause the Nicki Mingy. Nikolo na sekoli kaba, ute bandeli sito benga mabalongi. Always is thanks for the life I'm living. The comedian is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo idekila kangai. Osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyemisa ngai. Liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwele okila kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumuto pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa.